breaking news, breaking news, breaking news. Nayebi ke boza ebele kolanda breaking news koyeba makambo ya semaine elekaki ndenge nini, koyeba semaine oyo tozobanda nango eza ndenge nini, tolanda na koyemba la kwanzila. Merci la Kwanzila. Bozomo na sima awa Facebook ya sika Didier forme alata kala na sali sur Facebook mususu Sentinelle ya diaspora, Facebook mususu oyo ezali na kombo ya Amiral Ntambu, parce que bato ya Ngwanda na bato ya Aner bapirataki Facebook nanga oyo ya Didier forme songo, parce que bamoni ke nazoba ba vérité mingi oyo ezoko compromettre bango, alors ba pesaki ba chinois mbongo po ba kota na kati ba limusa Facebook na ngai, soko zozo ba message ou ba photo ya mabe na kombo wana. Donc naza kuna te metozo deal na batu ya Facebook po to yiba bango pe du sonde bango ba yibi on pananga so to boto la bango ezonge pananga. Donc soko za na posa ba nouvelle ya Congo, soko za na posa mate ya proverbe, ozana ba site o na sali ba groupe ezali Front pour la libération du Congo, Congo avec Kaya Kinshasa, tozali na les amis de Didier Forme, tozana ba les amis de Sentinelle, tozana Facebook oyo Didier Forme alata kala les angai, Facebook oyo Amiral Ntambu ezangai, Facebook oyo Sentinelle la diaspora ezangai. Alors ba pire ngai na kosala sur Facebook moko oyo ezala ni na photo na ngai ni na ngai, car ba pire nga o aza na posa na nga donc na komisiko na anonymat, parce que moni soko moni bato bazo attaquer yo ba komi na niveau ko pirater yo, c'est que ozo faire ko bangisa bango baza prêt à kosala nyoso to. Alors baninga na nga na kozala na Facebook moko privé o soki onyoso wana nga tozana likambo okota kuna. Donc merci na ndenge bo comprendre pe na ndenge bo zebele. Alors na ba sango na biso ya lelo toza déjà lundi do breaking news à lundi eza déjà le 17 août. Donc tolobi boye, donner à un voleur assez de cordes, il se pendra lui-même. Soko pesi muyibi singa mulai ego aider amitia singa na kingo yemoko. Alors devant l'avalanche de pression tant nationale qu'internationale qui se déverse sur le Rwandais Kabila et son groupe de terroristes qui dirigent le Congo, ils savent qu'ils doivent plier bagages et dégager avant décembre 2016. Hippolyte Kanambe, le génocidaire rwandais, déterminé à se maintenir et à continuer à défier les Congolais au prix de sa vie, lui-même il a peur, il veut fuir, mais il y a 4 traîtres, donc 4 collabos qui l'encouragent. Tous ces collabos-là sont des Congolais. Il s'agit de Bochab, Matata Mponyo, Menakou et Mende qui encouragent Kabila, qui ne veut pas les lâcher. Il y a aussi les ex-généraux de Mobutu et quelques ministres de Mobutu qui travaillent avec Kabila. Donc Kabila Zobanga, la pression extérieure, la pression à Katina et Libanda, la pression à combattants, la pression oyo tala même à Outikotin envoyé un spécial na niveau ya Poto et Amérique pour na koluka kopesa Hillary Clinton mbongo pour soutenir campagne Hillary Clinton, mais Hillary Clinton a boyi mbongo wa Kabila. Donc ezoyinde la ye makambo zoyinda yango moni Kabila a décidé à passer na vitesse supérieure, à rallonger 3 millions et pas ya maman Martina Félix, mais ya Titi a bengi bango alobi bazwa mbongo wana te parce que ye alinga ça la plaisir na ba Congolais ba critiquer ye ba lobi makabebele ayoki yango alinga ça bango ke aza très traité a kokende dialogue te pour Kabila basala gouvernement de transition malgré mikolo et panaye
ba tu ndenge na ndenge politique bazoya ezala ya mindele ezala ya Afrique ezala ya gouvernement ya Kabila azali niet akozwa mbongo te akocollaborer pété pona nini gouvernement ya transition mais ayebi ke bazokende kosala passation à pouvoir Kabila yibaki élection il faut akende parce que a travaillé na 14 ans 15 ans atongi école te université te atongi ta société moko te ba congolais bazokufa mais mbongo na biso ezokende na Rwanda chaque mois chaque année Rwanda azoteka biloko ya 450 milliards oyo ya ba recherche et ba richesse ya Congo. Alors à Monique biloko wana ko continuer bon monter Congo fo ezonga epa ya ba congolais. Alors bango moko na ndenge ya Kabila ils veulent reprendre les chemins de 2006, c'est-à-dire les schémas Gizenga Muzito. Autrement dit que Yatiti accepte à devenir l'autorité morale de leur gouvernement de transition parce qu'il est malade et que c'est Félix qui sera le premier ministre. Yatiti, connaissant comment ça s'est soldé les relations avec Gizenga Mfuji, a boy na moté maman. Parce que Kabila a un système monoboy. Ce qui a un problème, c'est depuis 2001, il est là. Il y a Congolais qui ont aidé. Ce qui est lié à l'Ukara Congolais, Oyo a une crédibilité. Congolais, Oyo a un batubélé. En 2006, Batba Edaye, et Jean-Pierre Mbemba, na Gizenga Palou. En 2011, et IDPS. Alors en 2016, alinga songa suna IDPS na zobosa nake na posha muyibi batiaka loboko mbala moko. Alors ya titi lokola mayele ya titi lokola comprendre que bato yo bazolinga okena nga boy basalaki ba alliance na Gizenge suka iboy alobi niet. Alors awa bo critiquer ngate naza muto IDPS te nazali muto to sala ba analyse nazolo ba oyo eza solo nazo kotela te nazo pesa ba conseil ko sala ba analyse ndenge nini mboka ekoko bima na désordre wana. Alors ezali bon po Kabila za ngwana. Alors ce qui a récupéré situation avec aussi la na yoko boma onenga a sala samba kamputu ndenge atumba katumbi mwaki akata mutu ou abwaki si yo ndenge abwaki sa palu na Gizenga na limite ki Gizenga basolo la rasusu ata na téléphone na Kabila. Ça dit Kabila soka utiliser yo oza sunati na nete ako boma yo to abombi yo ako utiliser yo mikolo ya. Soko moni azo boma yo te c'est que azana posa na yo bayebise ke mukolo ko ya ozana posa na yo. Azana jara bat oyo nzungu akala boa raté parce qu'à tout moment a utilisé ka ako utiliser batu oyo bayebi Trifon Kinke Mulumba ba confirmer que ya solo bazali na secte ya Kabila oyo bango nyonso baza ba homosexuel iza ba kobi ko kamwate que Trifon a se dévoiler ndengwana à incapacité na ye batu tu bayebi que Trifon aza vraiment maele mingité mais azwa chance à kokoma ministre na tango Mobutu pe na tango Kabila yangwana amoni kaza incompétent et pourtant Trifon atanga koleka Kabila za na niveau na été mais tala ndenga mikitisi likolo ya secte na bango ya formation il faut ba adorer nzambe na bango oyo ya prima cour ya siko ezali Kabila. Ils veulent une transition de 3 ans pour bandela compter à zéro une nouvelle république, c'est-à-dire ils veulent copier les partis État. Bato tout ba travailler na Kabila na Mobutu bazana na souci à parti État zonga. Alors bazolinga soki Tshisekedi ameki ko indima ko aider bango na kosala gouvernement de transition il y a 3 ans et kozala siko après ba kozasu na posa na été. Les bakozwa légitimité bakobenga na Tshisekedi bakobenga na bato tout bakozasu na posa te ba bandeli compter à zéro. Basali parti État oyo esika Kabila akozala na mandat à vie comme président, c'est-à-dire à Kabila alinga comme le roi ya Congo ndenge kabinani Mobutu comme le roi Congo yango omoni Hillary Clinton azongeli mutunaye oyo autaki ba tourner na opesa bino kombo na FC boye bisa Kabila azo rêver que akozala roi ya Congo lokola Mobutu mais ekosala makate il doit dégager gouvernement na ekosala net Mobutu ekozala Mobutu bis po tango kaka bakosila na IDPS so IDPS ameki ko morde na meso na bango asali erreur andimi gouvernement de transition et loko toyebi ke kosala mate okomona mokolo akoya nzuzi ya mbomba koya anzulumi akoya atundi Kemba et les autres Mobutu se seront là
na ba iluki bango tout ba kozongela bakonzi ba msuba ko ba ministre ba msuba kozala wana et kozala bongo pona ko terroriser pe ko paralyser ba population kinoise. Kabila a bandi déjà ko enlever ba jeune na lobaki yango na breaking news ya samedi na ebisa bino ke soki ya samedi ta vendredi na ebisa bino ke na Kinshasa tous autres découvrir ba enlèvement ba meurtre chaque tongo mwana mwasi mwana mobali ba yokuta kufa bamso ba boyi ba mai insécurité totale au Kabila mtamemeli biso yemo kazo créer yango yemo kazo créer ba foyer wana pour souci na yali à se maintenir na kati ya désordre atikaka na pouvoir to asala eloko moka ndengwana pe lisusu azo ko enlever ba jeune garçon ya mibali ou koteka bango lokola ba esclave ou ko boma bango ba jeune fille azo teka bango lokola ba esclave sexuel na Liban na ba pays ya Orient pe et peu partout dossier wana droit de l'homme ayebi yango pe ba communauté internationale ba yebi ke c'est ce que Kabila azo sala azo créer terreur makasi mais a comme na suka alinga te histoire de Sili Kabila doit dégager biloko no sto azo sala ezo simbate. Alors tolobaki susuke na butu il y a les 12 na les 13 na ya août oyo ba jeune ba boakaki ba tract partout na Kinshasa ba komi Kabila toboyi dialogue na yo kende sino ko sukilo lokola na Burkina Faso. Ndaku na lobi Burkina Faso tepo Blaise Compaoré akimaki mais Kabila rokimate Kabila to sila ne lokola Samuel Do Satuntoma muka mona buka kukila. Mais sinon qu'est-ce qui s'est passé les 14 au 15 donc Boutou les 14 à les 15 et là on y est salami Kabila do Boutou il y a samedi potokota dimanche Kabila a panzi na zone rouge a bouclé zone rouge c'est-à-dire Njili Masina Kimbanseke Mikonga Njili kuna bana mura ba kiti ba Petro Masina Petro Congo kokota na chaque lupangu ko botola ba machette ba Congo ko botola ba mbeli ko botola nyonso parce que babadi déjà ko boucler pour ba yebi ke calamité e ko inda na kini. Alors pourquoi Kabila zo banga pourquoi tindi bana mura ba boucler Kinshasa côté à zone rouge. Donc c'est ce qui s'est passé dans Boutou Oyo il y a samedi potoko dimanche. Donc bouclage salamaki na Boutou bana mura ba koti ba beti ba gel ba yibi biloko ba botoli ba Congo ba mbeli ba machette ba ke ko luka na banda ko ba ko zo biloko nyonso toza lokola ba arme blanche. Donc ba yebi ke ekoyinda calamité na Kinshasa. Alors notre nabino oyo ya noir le sous ali avion oyo batutaki tolo ke bautaki kosomba bandeko ya bolingo avion wana mindele batiamo na liste ya avion ekoki kopumbwa eya na poto te. Comment expliquer bosombi avion il y a plus de 10 ans alors le même avion nanu kutu emati likolo te po ya poto eza déjà na liste noire ya komata te. Moni matata mponyo bino soki esukeli yo ndenge esukelaki Katumba mwake te yo na Kabila ekosukela bino ndenge mona Samuel Do. Hillary Clinton refuse les dons de Kabila pour soutenir sa campagne. Kabila tindaki mbongo ebele et pas Hillary Clinton pour soutenir campagne na ye. Hillary Clinton a yebisi ke na kozwa yango te parce que atindaki envoyé spécial na ye John Kukulu auti kokutana na ba lobby ligne de miel na Kabila esili akozalaka jamais roi ya Congo ndoto wana abosan. Ba allié na ye nyonso tu ya monde baboyi bato ba soutenaki ye bato ba tiaki na pouvoir ba pesi mo Congo to ebite mwana ya Adrien Kanambe ekosukele ndeni kaka ba traître congolais nde bazo soutenir bourreau oyo ya Kabila na système na ye mobimba oyo ya ba terroriste amema na Congo. Alors tozali bongo na kati ya ba breaking news ko pesa bino basango ya Congo. Opposition sikoyo bazo zela nini pour ba destituer Kabila wana question toujours tout na bango bosali ba vidéo bosali ba déclaration Kabila zo sala ba acte asinese kengo loi ya vote nanko abani ko boucler côté déjà il y a zone rouge c'est-à-dire bana tiango déjà a boucler bango pour éviter que moto ya Kinshasa ko bimela kuna mais azo kamwa ke Kinshasa batu tout balingi na bango yete
Naba o ba travailler na ba ngete sauf 4 personnes on atangi oyo bazolinga ya continue. Donc ezali mawami. Alors toujours tout dans le gouvernement bazo zela nini ba préparer nini pour to boy le 15 septembre ezala eloko o esala le 19 le 20 le 21 bobimi si ba gêne après ba bomi ba gêne wana histoire esili pe bokundi bangote. Eloko ni l'opposition faut ça. Opposition atane eloko amone na kosala ezali ko banda ko localiser ko banda ko canaliser révolution. Bayeba nani akuzala porte-parole, nani akuzala na centre ya ko nourrir bato ko pesa biloko kolia ba mai tout, nani akuzala en contact na diaspora pour na kozwa ba aide. Pour eloko oyo soki bolingi simba, il faut aussi la coordination ya makasi. Parce que bato bakokufa, parce que bato déjà ba na pasi bazolia bienté, il faut organisation za kitoko pour esalama ndenge salamaki na Tunisie, ndenge salamaki na Libye, ndenge salamaki na Burkina Faso. Or na kati ya bandeko na biso o bazana opposition na Kinshasa, mingi bazana monoko moko na biso te, mingi basi balembo. Yango tozolinga ba coordonner eloko bien. Bayeba stratégie nini ba kosala. Bayeba ekobanda ndenge nini, parce que bako bimisa ba char libanda, parce que bako boucler changu ekosenga déjà ko mobiliser batu, ko yebisa batu ke ce qui est venu mezo banda déjà le 15, le 13 déjà bana changu nyoso babima na changu. Parce que destination ekozala on a parlé du peuple, on a parlé des nations. Alors bino nyoso tout batu babima déjà banda kuna bango avant bakoma déjà ko batama ba côté wana po babima malamoko. Batu babanga te ko préparer population ko yebisa bango ke eloko so to sali yango te bako sisa biso nyoso tout parce que bato ba na mentalité mabe ba na posa mabe ba na posa ba sisa biso esengeli biso tout obima to bima lokola bato babima ki ba koko na biso ba papa na biso babima ki le 4 janvier 59 bamsu bakufa ba viva indépendance te mais biso lelo tozo profiter na mois indépendance amoke o tozana. Et l'autre opposition il faut ça la ngwana. Et l'autre tozo c'est la na soi-disant opposant ba OEP bazali bo ba société civile yangwana. Entre-temps opposition ba mekapé ko tenter ko destituer Kabila bien que bazali minoritaire, bien que tango ba ko sala vote et ko lekate mais ba salango pour être et décourager batu oyo batikali na kati ya ko encourager to ko supporter eloko. Ce que ça mi bongo presse internationale ekozwango ekopanzango tellement affaibli tellement batu o batiaki na pouvoir balembiye ekopesa biso ba poids pe lisusu toko beta sete na papa na biso Etienne Tshisekedi ba mbongo nyonso bakoyela yo batu nyonso bazoyepa na yo ba masolo nyonso bazoya nango lokola le bâtonnier wa Mulumba za kuna aide yo na ba loi pénale boyeba ke Kabila aza traître, Kabila asali haute trahison à kotisi ba armée étrangère na mboka a bomi plus de 20 millions a piller richesse na biso a piller mabele na biso a pesi na bapaya botala na peine na loi constitutionnelle à Congo peine ni naza nango donc bo ba no régler ba compte ya moko na moko na ba collabo na ba traître toyeba ba nani na ba nani ba salaki nini. Donc papa Etienne Tshisekedi na bengaka yo Simeon na lobike Simon nzamba yebisaki okokufa te avant mona gloire ya Jérusalem yo pe na ndimi ete nzamba tie wana na yebite soko sale ondimaka nzambe so ondimaka Yesu mais il faut yeba ngo eza par hasard te ke lelo oyo bana na yo soki batombokaki bana na yo soki bazwaki mbongo bana na soki bazaki influencer ya koya kosilikela yo c'est parce que balingi yo pe parce que bazotindika yo osala musala o biso toponaki yo musala o biso to soutenaki yo banda tanga Mobutu ti sikoyo ezali changement ezali état de droit yango wana batu ba congolais bazo spectité que yo oke do kota na transition ya Kabila yo oke do koma premier ministre ou bien mwana no ake koma premier ministre malgré mwana na yo Félix toza na confiance na été parce que Félix azali ami à Rwandais. Félix s'est fait traîner avec Kamere et Kamere a sombaye, a sopaye, a driblaye. Alors, yo ozali mukolo, ozali sage, yeba kotambu sa makambu na ndenge o sauver famille na yo, o sauver kombo ya IDPS, o sauver vie na yo, o sauver bana na yo, o sauver pe tombe na yo.
parce que oyebi yango ke boza na rivalité makasi yo na bato ya Diangenda oyo bapesa consigne pa bandimi na bango nyonso batambola na mabanga po babamba ebemeno mabanga. Alors soki yo o travailler malamu, soki yo oboyi kokota na Buzoba Kabila, ba Congolais ba ko protéger yo, ba Congolais ba ko mema yo tina lilita no asuka okokufa na kimia pe kotika kombo pe tombo ne za profanité. Mo cas contraire ekozala mawa mingi tala ndeko oyo Ngwanda, ndeko oyo amibenga père de la résistance oyo asali 10 ans à résistata mukete oyo asali 10 ans na ba soldats na Samai oyo asali 10 ans na ba discours na ba grand-père raconte lelo oyo akoma ko batama akima Kabila te na kima ba Congolais po ba Congolais ba yebi ke ye Terminator ye Ibu aboma ba Congolais. Mais yo population soit pembeno malgré divorce to salama mais ozana chance asuka soko sali eloko oyo obimisi Congo na Buzoba Kabila osimisi Kabila touche okozona na mitema ba Congolais pe Terminator to éviter ko sukelende ni puisque bino nyonso bomona ke Terminator a lobiete général rwandais au bakangé na Londres ba ko juger le 28 mais ngana pesa ki date zaki le 10 et salami le 10 bon akosa ki biso pourquoi raison ezaki nini pona nini apesi fausse information jour wana ba Congolais ba monani ka muke et Nikoloba il travaille pas pour les Congolais tala ngai oyo nazoloba nazo sa ba analyse na kolobela Tshisekedi na kolobela Gizenga na kolobela ye mais atindiki bato bakanga Facebook na ngai bas ba pirater yango azana ba ibu bazo continuer ko finga ngai ko sala ba Facebook amabe likolo nazo ba vérité et pourtant soka se reprocher le côté tozo tindika kaka atika ki collabo yepé le kola zaka na souci comme président na ba relation za nango na Museveni a pesé azong cela Museveni azong cela sincère parce que yem to même Museveni na Congo. Alors to lobiete Kabila et Yindelié envoyé spécial na ye na diaspora John Kukulu auti ko zonga ko pesa information ya mabe ke ba lobby nyonso ba boy ko soutenir ye ba lobby histoire nesili pe Bill Clinton moi si na Hillary Clinton azongisi mbongo Kabila tindelaki ye pour na ko soutenir l'élection na ye, c'est-à-dire Kabila histoire nesili malgré Boshab Mende na Minaku bazoko saye mais réalité na terrain ali ke Congolais ayebi ke Kabila il faut akende soka okende na malembete lokola lingi to sala ye ndenge basalaki Samuel Doba ko sala ye lokola lingi basala ndenge basali chef a Boko Haram na Cameroun kuna na Tchad amoni ndenge chef ya bibembe ne photo neza partout soka lingi sala ndenge ngone usama ndenge na basango ya local news awa tuzala basango malama ko yebisa bino ke no more Ebola TV on air boti ko mona susu jamais Ebola TV na TV. Félicitations na ba combattant nyonso o ba komaki ba combattant nyonso ba régionnaire ki ngana ko koma ba combattant nyonso na ba mama nyonso ba bimisaki bana na bango na ko kende liboso ya MATV na nini na Mont Plaisant kuna na London ko sala piqué parce que efuti ba bengani bienvenue songi boku mona su na TV na Buzoba te boku mona susu madame kwiti na Buzoba na TVT boku mona pe mutu o anyata mine na TVT puisque Buzoba na bango esili to bengani ba na TV. Alors soki ba yimba continuer Buzoba ba kene na Facebook ou bien na YouTube ba tia ba vidéo na wango ba koyeba soki combien de personnes balandaka bango. Donc félicitations na mutu nyonso to akomaki. Félicitations na combattant nyonso to abimaki libanda. Félicitations na mutu nyonso to oyo azalaki kuna. Alors toko senga na ba combattant nyonso ndeko na biso Kamanzango, je crois le 17 azokende côte ko samba na policier oyo kolabo oyo abundisaki ye toko senga na ba Congolais bo kende ebele na côte wana bo benga Mbano ou bien bo benga Kamanzango ou bien bo bengi Marceline Mido oyo auti déjà na vacances je crois samedi à Rosala de retour na chaîne et aux amaram. Alors yembe si nazo peso conseil au sali 10 ans na télévision nazo comprendre te na landi dernièrement émission na yo
ozolobela makambo ya mboka ozotia miziki bato bazobina. Donc osali 10 ans na TV sans idéologie oyebi na TV marchaka te. Ozolobela matanga to perdre mwana mwasi awa elenge mwana mwasi ya 25 ans après okati otie miziki bato bazobina. Omoni télévision okoye kolango te mais mayele ya mutu ko peso mayele. Soko ozobela matanga tia banzembo nzambe. Soko ozobela bato bazokufa na Congo tia banzembo ya révolution ta bala kwanzila. Mais comment yo ozolobela bato baleli pa otie publicité bato bazobina. Olobeli matanga otie publicité bato bazobina. Bato bazobela makamba Congo tout allez otie banzembo lombo bato bazobina. Mais oza ndeni. Ozokisanga soni yembesi na solo nomba lepele ke basolo la bongo te. Donc télévision faut yeba soko za na matanga tia banzembo ya nzambe ou bien banzembo mawa soko zo la politique tia banzembo ya révolution soko zo la business oko tia ba publicité oko tia banzembo bato bazobina oko tia banzembo nyonso to lingi po yo oyebi nzambe te olinga na nzambe to lingi bokoko mingi. Alors ils ont ça la bien te na bato bazolanda bazo comprendre te nyonso wane ko ya na mutu na nga pe ko musanga passe parce que bato bazo déranger na mingi omoni maka yempe ça sala ayo kakayo boy na boy et comment donc mawatro ba tous les 5 minutes faut bien nga pour bafunda mutu. En passant na pesi merci na ba pasteur nyonso o bazaki na ba nyongo ya bandimi na bango o misusu ba melaki batu to benganaki na kuzu disolope esilaki na kuzu. Alors pasteur Terminator abengaki nga avant na kota na masolo mususu ya suka na Manchester awa tozanga sango ya malamu sango kitoko ndeko na biso Willy Bilele anyokwa mingi na komemaka bana ya bato nzambe apesi ye grâce sikoyo aboti ya ye moko mbala liboso akoma papa na vie mwana ya mwasi abotami na Manchester mwana Willy Bilele mama na mwana bana santa malamu meloko ekamusinga mwana lera botami na maternité mba mwa zoloba nga nazali mwana nkasi ya Salomon ya Proverbe 30:30 Willy Bilele azawa ekamusi batu mwana uti obotama azotuna nga nazali mwana nkasi ya Salomon Willy Bilele azali wapi. Donc tokeba nabenga na pasteur Terminator sango malamu epa Willy Bilele bébé abotami Willy Bilele feti kitoko bébé abotami Terminator parce que fois passé à Bengaginga il fallait la rappeler mais na bosanaki ko bengaye pasteur Terminator na bosa numéro na obenga ta sima parce que nazo comment na sous numéro anate. Donc pasteur Terminator abengainga asenaki sorry mais na besoin na émission mobimba to sala ngana ye et vous avez malade même na pourquoi tout sans moté na breaking news et vous avez malade mingi pour na ba congolais. Alors ezaki breaking news nzambe langa amona bino Kabila doit dégager la Kwanzila. Était yo